Tolia mbongo elengi biso de donc mutu nanga vraiment mutu na to lexi batami taso ya karibu amatina karnanga na kotisi to kiti to vanda boto solo laka mutu nanga ya ndenga mukete meta bapisenga malade awbela na kanisinga ba koko nanga kufa nango nanga misata kufa nango na peseki na mona ka komela ba 99% ya chance ya mal chance ya revivre pour ngamo na perdre des batu na même malade so cancer estomac j'espère en tout cas na mona koko nanga kufa nango grand nanga kufa nango na banga ko loba ta so moment nanga prophète à malheur mais na bayi que probabilité aux années comme ba 2%. Mais Evelyne na coûté to c'est kaboy à côté na côté na côté na rave na sobe to côté na rave na démarrer payer mon moi ça m'étonne pas que niveau Evelyne Kamo Lopez makambo ya mabelo ba na kombo na ye moi vraiment ça ne m'étonne pas au moni mutu so qui aza connu mutu so qui kombo c'est salama makambo so qui ba ce qui a koufi makambo mabe il va mingi na komona kolba ki ba bokeli Evelyne Mbasu kolba ki ba journaliste ne ba bokeli Mbasu bato ba lobi ngo ba confirmer ngo bango monde ba confirmer ngo mais c'est que moi je sais Evelyne a koufi na Mbasu te comme sur la mamba site ce totalement mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso makambo Victoria télévision Victoria TV et na ba mon pepa siga ina mama amnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka ba loba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonnés massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé nandenga ilusa. Victoria est certa. Amen. Voilà, je suis internaute partout dans le monde. Je vous dis bonjour et bonsoir encore une fois de plus. Donc, ça dépend de l'heure au but. C'est ça que je vous dis que non, bonjour et bonsoir. Donc, Minga Olobezate, Toza toujours ka na pasi, na mawa, kolela. Bato o batiki biso bato valeur quelque soit ba mabe na biso baza bato to linga ki bango mingi to zala ki na bango liwa eza place ya 50 liwa eza place au toko sepelate soki ezune de kona biso donc ezo sala vraiment passe to za pena na awa na Morgan Ngalema ko bimisa bibembe mibale oya Kamolo Pente maman Lupango non ya Dadi di Kambala donc ça fait très mal toza toujours tozo bimisa toujours karabibembe donc tozo continuer bon mona kaka batunde baza ebele batu bazo lela batu bazo donc batu bazo kokakuté stress l'équipe donc il y a faux il y a mabe donc tozo kokalté donc butala ka bino moko donc nazo kokalanga moko neza beaucoup nazo kokalté nazo ka vraiment passe makasi abonner tout il y a Congo Victoria donc merci beaucoup merci vraiment Bolanda donc tous a tourné ensemble tous quelques personnes au bazar awa bon tout solo la kamango ndenge za la donc bisous parce que nazakawa naki mobembo naki libanda na mboka malili mais naza siko awa oya kufi a journaliste ngapi na journaliste
Kamo to travailler na epetro na makambo oyo et présence na nga remarquable kututé parce que na ye lokola mutu nyonso na ye kolela ser na nga concert na nga oyo to partager na ye pena ba moment ebele na makambo oyo alors oyo eza message na nga ya kimia ya pe na bandeko nyonso oyo baotala biso partout dans le monde donc toye fête te toye pe kermesse te toye pena kermesse te toye fête te toye kolela Kamo Lopez ser na biso journaliste monene ya mboka oyo a marqué époque de biso totala na TV et puis biso pe to sel musala oyo ya osalo toye kermesse te prévane awa eza place ya matanga toloba mingi te. Alors, il y a place matanga toloba mingi te to so pe temps ebele te bien que coïncider na moko na biso pe o azala ki artiste et comédien dans la fierté à comédie na biso à la personne de Dadi Dikambala authentique biso donc il coïncider matanga ya Kamo Lopez na ya Dadi Dikambala et puis na même morgue même jour peut sortir de corps nango. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Vraiment, je ne sais pas comment on va se partager parce que biso surtout à tout le monde tout ça la partenariat et la presse et l'artiste na biso tout ça la musala moko et les autres dans la même morgue si je me trompe pas dans la même morgue et puis dans la exposition différente et tokunda bon pe na même cimetière mais siko toko se partager ndeni bakale komi kabola mi balé à quel côté stade à quel côté plaza tout au sein de nous mais loko la ba oya biso tozali na bango toko se départager kaka ba mbango ka doko kimiko toyo otali mandambo ye koto otali mandambo ke kuno lali ndambo koto lali ndambo ti toko si sama munyoso mais eza douleur eza parce que bungi saba tumi balé wana to travailler na bango pe na ndenge ya comédie to travailler na bango na ndenge ya presse on a travaillé des émissions avec Dadi que banada babima to moni pe baida babimi donc balin wana bala richesse tout le monde batanti linda donc ça dit ba vague wana avant bango basala ngo bazwaki ba makolo wana pa ba pauvre Dadi Kitambala ba pauvre Mundweri ba c'est belé ba kufi donc ba pe à l'air. Alors message moko pour na maestro Fabregas pour na des personnes au Batiki Biso au toujours nous accord. Non, étant que porte-parole privé personnel confidentiel Gina PMF, je suis venu ici pour présenter vraiment maestro Fabregas ainsi que Villanova. Donc nae a to kabola mawa message au maestro azanango kaka ya rupesa o alobaki nanga na transmettre na batu nyonso ba otala biso partout dans le monde entier. Donc aza vraiment na passe na motema. Ni tete ba tourner au azanango parce qu'à un niveau aux États-Unis. Donc loin des yeux près du cœur azana biso. Donc ta besoin molanga déjà awa yemo pas awa. Donc azo lela na biso elongo. Donc ça dit toujours lela passe yo toujours kabolango to kabolango elongo donc aza vraiment passe na motema mais yo bika musala mtebenge kuna soka zalaki awa j'espère que bolinga ki bomona awa mais musala kaka passe na motema quoi. Merci Gina Pemet. Merci beaucoup. Malelo sous prétexte que le cola honorable Kalima Sakufa qui faut ebembena ebima et batiaye faille bimisango par rapport à programme na bango. Alors pour la biso to moni yango vraiment bien te pour la biso artiste eza bien te tu vois un peu c'est pas dit que non pour pas payer ça yo valeur dans beaucoup faut à député ou bien faut à ministre Congo mobimba monde entier bébé que les loto bimisa Evelyne lobby to bimisa Dadi Kitambala mais pourquoi gouvernement na biso local honorable Kalima Sakufa qu'il fallait pas bimisa il faut pas bafouer programme na biso là vraiment nous sommes pas vraiment très contents mais to la sabon que biso to za artiste to la sabon biso de to simba mokili on comprend mon monde oui to repartager kaka parce que ekoeli biso na makolo to repartager to za na o Evelyne et puis to kokende pe na o ya Dadi Kitambala donc to la sabon biso artiste biso de bakolo mokili donc to banga na biso te ata soki o nanya kufa ki to ngeka to frapper quand to frapper boy mais sauf que ba condamnation mboka ba pesa rapso valeur na biso et ko ça la penda bien donc merci papa.
Banga moyo triple brassard. Merci vraiment le bito lingana tant aux vivants parce que autant JB na we raté a faire fallait Tatiana Tolo bela la coulisse tout ça parmi ba membres ba organisateurs il y a obstacle il y a Evelyne Tole la enanu so moni bateau na cité baza bateau ba soutenir 100%. Nabi merci à le vice-gouverneur bon Torozo Evelyne Torozoa HM voilà. Le côté magique. Ok, pas la chambre au lobby, oye, matanga zami bale. On peut se souvenir il y a bon il y a dadi dika. Mutu na ngai ya mbula na mbula. To ina bale moto sa ngane na Suisse to no lia mbongo elengi. Ko moto sa biso de na Suisse. To lia mbongo elengi biso de. Donc mutu na nga vraiment mutu na to lexi bata mingi. Taso ya karibu. Amatina karnanga la kotisier. To kiti to vendre boto solo laka. Mutu na nga ya ndenga mukete. Meta ba tsenga malade a obela. La kanisinga ba koko nanga kufa nango. Ngana nga misata kufa nango. La peseki na mona ta komela ba 99% il y a chance, il y a malchance à revivre. Pour ngamo la perdre des batu na même malade. So cancer estomac j'espère. En tout cas na mona koko nanga kufa nango grand nanga kufa nango. Na banga ko loba ta so moment nanga prophète à malheur. Mais na ba que probabilité aux années comme ba 2%. Mais Evelyne na coûté to se kaboy. À côté na ke côté na rave na sobe. To côté na rave na démarrer payer mon. Donc mon liwa soro ya kimvula mais to likolongo par plutôt batamara. Ce que ça qui moi mais to senga ba parasolaire. Mais lui ça quoi mon pépé. Mon a raté pas yoza eza. Ba to kufa pe ba précédé biso to tikala to éternel chacun son tour chez les tailleurs. Qui to cimetière wel ça me kufa te. On est na mo libula nécropole, ba po ça poser mais la fois qu'on a libulo te. C'est la erna. Blanchard Moussaka tant que ba kufa ba kay déjà. Moi non comme il poison bambasu. Moi conseil na ba tika ina mena. Biso to tanga on la 6e des humanités à livre anthropologie pensée bantou. Bantou e baram e bemba mouya jeune et la ramaboka mou. Na fundi yo. Na to fundo kuna. Bantou e ba pioje. Ba raisonnement ya bantou bantou ne se ba ra e bembe ya jeune et za resimba marala mutu. Jeune a rokufa te. Moi te biso ba ba na tunari bemba pululu. Ah que jeune, que mona mukete pululu ku na 37 ans. Aïe ana Jésus ana Lumumba va 36 ans, Jésus va 33 ans. Mais tout le monde donc mort ni dans la tatane na maman. Donc on a dit on a kufi mona mukete, na faki même Evelyne. Aïe ana Jésus ana Lumumba. Donc c'est va kufi bien. OK, merci beaucoup Blanchard. Merci. Disant mbashu. Mais ce que ça bongo mon cher ami, et ça passe, OK? Vanité de vanité, Ecclésiaste a dit Ecclésiaste chapitre 1 verset 1. Vanité de vanité, tout est vanité. Romains 12 et le même chose à moi la vengeance. OK? Ecclésiaste chapitre 7 verset 2. Vaut mieux na kolela na batuba kolela qui na kende côté ya fête. Parce que fête c'est vraiment le yenga. C'est pour ça que tu es kolela na baeba kolela sœur nanga Evelyne Kamon Lopez mon cher souci. Oya sali bongo nzambe wa mawa alimbisa mabe moko soki ya kotika libanga na samoyi. Alors moi nambo Calvin Mouya ba grand souvenir nini oyo zo garder pour na Evelyne Kamon Lopez et puis Daddy. Évangile selon Kamon Lopez. Sœur nanga fa c'est l'émission appelle son nom moral, appelle toli, ne peut se jouer. Sœur la vérité, na mona chroniqueur mon côté na TV avant ban émission, appelle son nom tout conseil. Evelyne Kamon Lopez, Évangile selon Kamon. On a ba bon souvenir regarder parce que e bané côté ya batu. Hein? E bané côté ya batu. Comment on appelle ça évangile wana. Côté venation dadi qui tamba la vie abana ko boudé mutute. Vie ata boutou mo bete fait porte ou interviewer via fongolo porte. C'est un monsieur humble, calme. Charisme on a ça rapport de moi sans pour la batu sauter. C'est un artiste qui est parti mais je sais ça que artiste c'est bazo kufa boye artiste c'est fongola monsieur Zanine. On a comprendre donc même prière ya batu bo semble comme artiste c'est ba kufa rapport ce qui boya bo ça bo ke kongola bambongo. Nesna c'est que moi je regrette aux ça passe matanga Kamon Lopez na dadi qui tamba la pourquoi ko bimisa mo jour moko. Evelyne Pen a sa vedette, Daddy pas sa vedette. Hein? Pourquoi qu'on bimisango
jour moko to kabola ndenge to katanzo to boto gela pas Dadi to gela pas Evelyne et c'est la propreté de konanga. Moi je regrette na commission ya organisation ya obsèque ya Dadi Kitambala na commission ya organisation ya obsèque ya Evelyne Kamo Lopez et senga ki to bimisa moko lelo moko to bimisa lobi to se partager biso tout ke pas Dadi biso tout ke pas Evelyne et ça li propreté ndeko regret na ngeza kawana na ko senga na opinion congolaise au bazolanda ngai to sunga batu to bazana bo moyi non soki bakufi wana za défaut. Merci ndeko nanga na ba banso bolana ki Arvin Simouya ezalaki l'homme de Kilamfwenge Molière télévision Kini Makambo. Merci na yo mwana mboka. Merci beaucoup. C'est qui vraiment ba trace en tout cas sur les vraiment na bateau ba kolanda lo colonel ça sera quelque chose de bien parce que y a représentant qui à l'époque tebe ba les mondial tebe qui ba Mundweri. Donc, qui quoi. Donc voilà, c'est ce que lui il a incarné, le rôle qu'il a incarné. Et en tout cas, peu à son âme, en tout cas vraiment, c'est un grand vide. Il y a artiste comédien. Maintenant, c'est vrai que reçoit vraiment Dadi 100% T, mais Wakoya a incarné quand même rôle Dadi Kambala et à cause de la toujours immortel. Qu'est-ce que rôle Dadi Kambala ça là où est marqué ah Isaïbeli Moko Salana Nancy Voloko Sonia Adana Belgique que je salue Tobo Mana je crois Tobo Mana c'est ce rôle là que j'ai on a ces là qui n'ont en tout cas on a souvenir quoi. Oui pour nous qui ça bande sur internet na pesibino merci ndenge bolandi nga na moi interview na sali pour na ndeko Evelyne Kamo Lopez na ndeko Dadi Kambalo ba tuti kabiso bazo bima bango mbale tozo bimisa bango lelo en tout cas bon continuer toujours suivre chaîne parce que la chaîne moko par une chaîne voilà il y a pas une chaîne oyo il en a mama kasi nganga na temps Rolanda mingi na YouTube donc bon ça a toujours branché bon reçoit toujours des informations réelles puis il y a beau solo hein à temps réel puis dans ma vérité sur vos informations à solo ba titre vrai il y a été qui on ba titre et puis côté maramusu comme des suités bango ka né ba titre néo découvrir makamba lengi na kati quoi donc merci à vous je vous aime beaucoup merci merci. Moi ça m'étonne pas que Evelyne Kamo Lopez makambo ya mabelo ba manakombo na ye. Moi vraiment ça ne m'étonne pas. Au moni mutu soki aza connu, mutu soki kombo se salama makambo soki ba soki akufi makambo mabe il va mingi na kombo na ye. Kolba ki ba bokeli Evelyne Mbasu, kolba ki ba journaliste ne ba bokeli Mbasu. Ba to ba lobi ngo ba confirmer ngo bango monde ba confirmer ngo. Mais c'est que moi je sais Evelyne akufi na Mbasu te quand même ki ba bokeli ki Mbasu parce que Mbasu na ye ezaki déjà traité. Je l'ai dit na muninga na bino moko wa na otu c'est que 2 semaines avant d'essayer à Evelyne, je crois fin janvier ou encore début février, tous allez qui Evelyne à CBS télévision. Moutou va boire kelimba sinon nous sommes va boire kelimba sur la partie génitale naie à côté na jeep naie kumba moutou ka yati na chaîne. Nga to kutana Evelyne 2 semaines avant émission avant mort naie nanda côté. To kutani naie na chaîne de télévision ça va naie ko ça. A kumbe moutou ka yemo ko ayati na chaîne de télévision to vandi to sola à la question ba photo ngo ya mbasa ngo ndenge ba boire kela ki contrairement ndenge ba tunsu ba lo ba kenon ba boire kela ki mbasa sur la partie génitale naie bona bossé. Et bon, nena otoba ezoka misangate autour ya mutu ayebanaki mama mabe olobama nango. Evelyne ayo kokufa le 13 pas de suite ya mbaso ndenge bato azolobela wana akufi parce que salaki malaise le même 13 février salaki na kotambola ndenge zalaka mo batu place azalaki a se retrouver ka yoki monzo to mama lili monzo to bien na ko kanzo to bien ta abisi mutu azalaki na te tozonga no pala na meka komela mo kisi pona yebasi no sani akomi ndako ameli pe kisi comme il se devait nga melaki ayesi bango na pema non po kisi so na meli ebuka kanga na ko pema na ye wana ndelo ko ayako kenemba mo contrairement ne bato bazolo bake non bakela ke mbasu basali eboe basali loko boy c'est vraiment pas ça en fait bon ce n'est que normal que bato divulguer ba fausse information encore que venu ya mamango ndenge le vague mamango ndenge le komeli et ça non normal
Quand tu as bino na kati ya CBS télévision, ce qu'on ndenge kama na tiki bino besoin déjà muta ko remplacer c'est l'organisation na bino nde bosali que est-ce que animer kaka lokwa kama nda banda ko travail. Koloba ko remplacer Camo, je crois que Camo a laissé un vide, un grand vide qui ne sera, je l'ai dit, je pèse bien mes mots, jamais remplacé à la CBS. Parce que Camo avait sa manière de faire. Camo maîtrisait bien le monde musical, naba musicien. Je précise bien parce qu'il y a les lots, la musique nanda kuboye, bimi bamon na TV, bamon appelle chroniqueur musical, tellement ebandama 2, 3, 4 musiciens bimi TV ou bimi chroniqueur musical. Mais Camo avait les informations sur la musique, mais aussi il connaissait monde où il y a des musiciens. Alors que le bac est remplacer Camo, c'est vraiment quelque chose qui vraiment quoi admettre traiter. Mais je crois que puisque la chaîne de télévision, puisque l'émission est ça la plaisir encore pour informer tout en ce qui concerne la musique, on trouvera certainement quelqu'un qui pourra continuer à mener à bien cette émission. Maintenant, la façon dont on travaille dans Camon, souvent, babola monini, normalement, bon souvenir, même dans le plateau, en dehors à plateau, Nauti Koloba, que Camon Zaki Moutou, tu partages une bâton, car on a CBST, même au-delà de CBS, sorti, bengana, n'engizala kakapo, tu vas n'arriver ma chaîne, mon corps. Camon était quelqu'un de très direct. Menji! Comment kangi motema pensa ifasike lelie comment Lopez nangayo ina kangane la ku mama mayane boya kanda na kanda sikakate
sommes obligés on s'en va faire la capacité maman, non, je crois pas. Oh. Valine, maman. Voilà, merci beaucoup. Abonné tout ya Congo Victoria TV. Donc, binomo bomonika kande batu baleli batu bazole la bazo continuer car la corps ndenge bimaki ya Hervé Evelyne Nani Kamo Lopez Mama Lupango bomondenge batu baleli bomoni sous corps ya dati dikambala ndenge sous bimi batu bazole la kaka donc passe likolo passe tozole la kaka tozo kokate donc passe likolo passe donc je dis merci à tous merci na batu nyos bozorma temps Yolanda interview on nyos temps Yolanda be mission nyos ba vidéo donc je vous dis merci beaucoup merci à tout le monde donc on a beaucoup ndenga ko lobate na CP na bino tellement là c'était énorme biba uchana de la presse congolaise là on s'est ka beau s'abonner na Congo Victoria TV donc na yemoko mon boss c'est JP Kumalunga donc merci beaucoup à mon boss et pourquoi pas à toi gros bébé j'ai mis ma gros bébé merci beaucoup merci à tout le monde je vous aime beaucoup bye au revoir c'est 001 donc tu as un number 1 Mukonjabas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de télé sur le biso marambia Victoria Télévision Victoria TV et il y a mon papa siga il y a maman na ndenge nanu donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc à luta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilé la ndenga ilusa Victoria certa amen tiki